Sylvie yaka lukeba na tondia wana posa bolingo Hitler alobinga na yo tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Sylvie Mode batata bama bande ko boya ebele bo s'abonner ebele donc en cascade bo s'abonner na kata Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga déjà na zakuna naza déjà na kati ya Sylvie Mode officiel naza déjà kuna e bande ko ba boligo o bazala likanisi oyo bazui likanisi oyo bakozala likanisi ya ko soutenir de personnes vivant avec handicap à mes chaînes télévision la bango yango boya ebele Sylvie yaka Sylvie ngana tondia wana posa bolingo Hitler alobinga na yo tobetatu na planète Vénus Mars pe Jupiter Sylvie Lukeba ciao ciao. Bonjour la famille. Bonjour. Toye kakale toye na makambo ya kotonga. Toye na makambo ya kotonga. Ndeka toyaka. Ok. Bongisa mama. Bolimbi c'est bonjour. Bande yokuta wampe na bonsoir kaka. Bonjour. Nazo silisa elamba na mala mokolo wana. Bonjour Oyo. Bonjour la famille. On c'est ça moi robe wana bika mikolo ka ndina exaki bino ba mitungis ezate. Ba mitungis eza sute po bilama to la tango wapi. Donc ba ndeko ba mayele bazo mitungisila na bango ekotaka na ndako. Ba o ba benga kike ba totonga. Bango wande tozo tongela. Oui la famille. Ande na yebisi bino oyo eza koli euti kaka na mboka na biso Allemagne me musika koli ekomi eza kaka mpona mama puta kotonga eza mama puta ya kotonga bino boyebi kaka pardon yango ekomaki nazo fongola ngo elongo na bino totala nini na nini eza na kati. Nazo fongola ngo na bino totala nini eza na kati ya koli yango mena yebi eza maputa ya kotonga. Nazo sala ma video kona sisa robe wana après soki tango zala na kokata. Nalingi pe bobebisa carton ngo pete po yango kaka yozongela. Ce qui éco simba basali yango bien na chicote bakataka la place oyo ozokata nazokata wana ba point oyo bakangiselaki po epesanga moyen ya kofungola carton
biso Noëlla mama biso Noëlla batindi ape membre ya famille nanga andeko na ngai na ndenge ya famille. Naya kochubuka ciseau. Je vais ça la vidéo na déjà 1 heure. Aussi sur le kata. C'est la vie. Réussir yango yo. Lamba ekomi. Eh, ba mama potoka ba super. Eh. Antoka. Oyo ekomi. Super moko yango yo. Kotonga. Matongolo on a senga batinda kaka. Bakati déjà maputa mais ba modèle batindi na tchanga place moko eza na modèle na nde basali bongo ba ligne yango na dentelle na kati o super na biso na tongolo o ba ligne we po modèle we po na bosa na te dentelle na kati. Oh, super mosusu ya bague. Ya bague, super oiza ya bague. Ba super comme si vous avez nango, tanto la tala libala ya Karine Mokonzi super oil. Nga za na ma ya rouge. Oyo. Eza. Oyo, ça fait combien? 4. Pour quelqu'un modèle on a l'accessibilité peut-être pour les modèles ba pesi na sala mosusu eza na photo o eza modèle ba pesi na mesure ba pesi na bilamba o ekokaka bango ngai pe na landaka nde o ekokaka bango. OK yango na tin na l'accessibilité pa on ba motongo ngo soki makasi kuzala na ba motongo ngo pe na bino elongo na kolakisa bino ndenge nini nazo tongela yango. Lakisi bino fongola nka lelo bande ya bino bomoni. Awa kwa kufungulia yango na moni biloko ya na kati babaso batindi mpona luka singa moko nakanga ngo kita kwali na ngai esili po emwangala te osala yango nano apres.
chena no wana totala makambo nango sima mpona osisa elamba oyo na bino totala ndeni na kokangisela yango nalakisi mpe ndeni nakataki yango nalakisi mpe ndeni nabandelaki kotonga yango sikoyo nazokangisa nakanisaki deya ndambo partir devant sikoyo nazokangisa yango ndenge nini ekosilela oyo bamaske na biso baya kopesa biso awa biso awa na miniki tozolataka bamaske ya pembe soko omata bis ou bien métro ou bien partout ka okomata ou bien magasin kozala na masque ya pembe. Donc so oza na masque ya pembe te okomata te okomata na bisi te. Donc so kobongamaki na yo te ebaka ozonga ba masque ya pembe si bavotango donc ça déjà une semaine bana bavotaki lwa oyo yango donc ya cher pesa ya moins cher ezali biso ya moins cher bato mpe ya cher bazali bato ya cher mpe bazali masque oyo yango tozolata masque ya combien 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bandeko balandi Sylvie mode nga naza kaka awa nazolakisa mwa kotonga na bandeko oyo bayebi otonga te nazopesa mpe mwa explication mosusu mpe bayebi otonga me baozwa mpe baobakisa mpe mwa ndambu mpo nga mpe nabakisaka mayele akotongezaka lokola mutu oyo azolamba donc soki olambaka mayele akolamba esilaka te pardon okokende mpa ndeko moko boye okekuta azolamba mwa elubu moko boye omona ye mpo omoni yango oyo nga na nasala boye te ezalaka boye te mpe nga nazwa nasala donc kotonga mpe ezalaka boye nga nakoya mpa na yo nazwi mwa eloko moko yo mpo oye mpa na nga nazwi donc esilaka te donc ezalaka te soki soki na moto atongaka lobaki moto ayebi otonga te nyonso azozwa mais akoke mpe kote mosusu azwi ka donc esilaka te vraiment bandeko bolandanga na bokebi nyonso ndenge nango sisa robe oyo eza chaîne elingi kopesa formation elingi koba makambo handicapé bateléréalité na biso bato ya pasi makambo ya association oyo balingi baide biso kosoutenir biso en tout cas bakoki kobenga ngai toza wana aza na besoin na bino baide toza mpe na bandeko mosusu baya na kati oyo mpenza tokokisaka bango makanisi oyo toyebi ke tokoki kosala tokoko toza na début bino boyebi début ezalaka mpasi mwa mingi na bamoma oyo tokomi na yango me nzambe azosunga bandeko baza wana batiaka mwa maboko na bango mwa eloko tozokoka kosoutenir bandika mpe baza na Congo mwa eloko ya kolia mwa savon mwa omo tosalaka yango tuka bandeko na nga nyonso balandi Sylvie mode nazosenga lisungi mpona ndeko na biso deboule wana aza handicapé asalaka théâtre azobanda presque ya bandi vraiment sika aza handicapé alataka bapareil na ye na makolo sikoyo eza babibende nga nalatango tro na vie esalanga bapota donc bando obelisanga tro na tikaka yango donc soki nalati bapareil wana esalanga mpe na kotelema mpe na mbinga boye donc nde mpe nakoma monene boye na okoka so te biso tobakolata bapareil wana fo ezala fo kanga yango basinga mais soki ekoma baautomatique ya mokili ezoévolue sikoyo wana ekoma automatique okogumba yango moko mati na bis banini sikoyo aye sikoyo ebloke aza na besoin bato baede ye banda yebisa nga mama vraiment yo moto betela biso ba porte soki ba mama ba poto ba papa poto ba kolinga ba edenga naza na ba photo na ye na kotiela bino ba photo atindaki pona pareil wana na place route kana ndako po akende ko tourner donc abundelaka pouvoir ta ya kolia ta ya kolata mais bilo mosusu permettre te po bambongo bazwaka na kosala mbala moko kopesa cash mino boyebi wile ndenge ezalaka makambo etali makolo makambo etali bamabende wana kobongisa yango vraiment ezwaka temps voilà yango nayaki mpo nayebisa bino bandeko na nga oyo nyonso kotutisaka motema mpona kosunga mwana mobali wana deboule abenga ngai tokoyeba esengi mwa lisungi tobongisela bapareil ya sika wana donc na valeur ya mboka na biso kuna esenga moins ba 250 ya 200 po basala ye bamakambo wana nga moko na mbongo wana te soki tokutani ata 6 personnes ta 7 tokoki kosangisa ata moke kaka wana ekosala mpe bomona yango mpe tosali yango akotinda biso babileli tobandi mosala na biso ya kotonga na koti me na kotiela bino foto na ye bokomona yango ya deboule ndenge nasengi lisungi na ye bandeko na ngai tozokota sikoyo na kotonga natongaki première partie na ngai
parce que le tient après et tikali na sokola modèle ya kindumba kandi na ebisaki bino modèle ya kindumba moi Celestone mobo ya bien eza na ndako soki bamoi ntango ezalaka ozali na ndako ozobaluka pere avandi wana moi eleyaka genu moke Celestone Europe yango mpenza ozomona yango ni place esokela lanke yango wana oyo nakanisaki deja liboko moko mpe nasalaki oyo nde nazokanisa oyo lelo liboko mpe moko nasalaki naosala liboko moko oyo nde nasalaki deja manche nango moko nasalaki kitoko nango mpe eza na maboko na ntango olati yango na mokuse nango wana kitoko ezovalanga na mpenza soki olati yango ok oyo kaka biloko nakatelaki ebwakama oyo manche ofona benda masusasi nabetaki mpona monte yango awa alo tolanda nazosilisa po tokanisa elamba ndeni nakokanisela elamba likolo nasilisaki te nazosala nanga malembe mpo siko motungisa eza su te tosalaka malembe bandeko batusa lokola mpe bilamba mosusu eye mosusu mpe eza nango kaka kosalaka moke yango ezotindanga na silisa kende kaka naodresse nazodresse mpona monte parti wana se oyo kokota masusa donc bandeko nanga baolanda première na ngai bozala branché bolike video boaime bosabone vraiment ndeko nyonso oyo ayebiki nano osabona mpa mama Sylvie Modi te sabone benga ngai pesanga lisolo pesanga likanisi pesanga histoire peut-être oza na histoire moko boye oza na mwana moko ozalaka na souci te ozala na souci te mama ya makambo ya nzambe nde mutatinda biso kaka alobi ke mama Sylvie yo kozala na mokilo me okotelema te bana osunga bandeko na yo bandikape na bandeko oyo bazotya biso maboko bango moposo nga moko na okoka te mpona makoki eza mpenza mingi te. Voilà bandeko na ngai vraiment nalingi bino mingi bosabone bolikaka video bolike video boza ebele vraiment wana na ligne bolike video bosabone esalaka bien bolike bosabone like bosabone na video ba mesure pona yeba liboko su moko prise yeah. Ocha prise bolimbisi mwa moke na ocha prise yeah. Je peux noter pourquoi moins de coups à machine. Ok. On a déjà des colonnes.
que koti epeli. Yeah. Tozo tonga ndeko balandi bozala wana bo like vidéo bo like ma Sylvie morto bozo like vidéo et ça la bien makasi et l'accès émission nazo sala eza malamu eza makambo ya kofinga te to bike bato mingi bazo petisa makambo bazo finga donc toujours landa bango te le témoignage ba ils ont dit ka finga bongo bango moka ba koyela banzela na bango Preachers. Obiga na sa video. Hein? Bolimi simuke bandeko. Mwana mutazo beta musique na ebisa dimine po yokota awa. Yo bika bana ba jeni fazo sala ba video ne kuna. Na ebisa sala malimbe po ezokota. Ya osala banzema mindele wana esaka na te. Mono sala eloko no bien moi nzema wana sur ekoti. Allez. Et ça la droit de terre. Toujours continuer. Nous benda masusa, ba benda na basingase. Sozo benda masusa, sozo benda basingase. Ba benda singa kolote. Singa masusa en benda masusa. Mokili na kambo. Moyeki mama o atikaki bana na suka. O atikaki bana na pota ke Kinshasa. Confinement pezo hier. Bana so baza Afrique so baza na ba programme bo mizongela ka ba msusu. Po. So be bazo kitsa la. So be bazo mbakisa. To libite. Bazo kanisa so liboko se. Bon mon a bien. Bon mon a côté na tombe là. Ya. Bon mon a bien. Pour les amusika.
zigzag ezala moke propre. Corona oyo suksi toujours naokangisa liboko ya oui la famille ya kataki moke tozobongisa kaka mwa connexion ezodérange mwa moke mwa musique ekotaki yango nakataki bambote kaka nde tosola mama Sylvie Mode tosolola kaka mwa baformation na biso ya kolakisa mwa kotonga na bandeko baza ta biso na eloko mokona ya kosala na eloko te tika tozonga na métier ya po mingi bakomi onéglige kotonga bakomi kaka na bamonde ya réseaux sociaux donc kotonga ezalaka pe un métier po toboyi te baréseaux sociaux eza me lelo mpe so balobi bakanga na bango omoni te ke métier eza kaka métier fo koyekolaka kaka soki moto aotonga ozotala na yo po lobi lomona bachange lisusu baméthode ekomi so internet te ekomi so nde mosusu métier ezalaka nécessaire vraiment na famille ye moko boyebi ezaka lokola chauffeur garage moto mpo asala garage fo yekola deya kobongisa motuka donc soki oyebi kobongisa motuka te mwasa mpe garage eza te donc tosala mpe makasi toyekolaka bamétier eza nécessaire po batemps oyo tokomi nango baréseaux sociaux oyo soki olandi yango kaka mwana makambo nyonso ekomi futi voilà ya famille yango nde nalingaki nayebisa bino nga nazokangisa liboko nazotonga robe nazokangisa liboko na ngai ya naoluka milie place totyaka basini wana mosusu epingle mosusu tie mpo liboko ezalaka na position ya kitoko ezala te place ya katikati liboko ekomaki na katikati bandeko bolike video bosabone bopartageaka esala bien balandi nyonso ya mama Sylvie Mode bosabone po chaîne oyo eza chaîne ya makambo ya kitoko makambo ya sérieux kopesa tabu kotonga vraiment mpona kolakisa bandeko eza grâce
epesa mpe na moto nyonso te avanda boye alakisaka semi asala nde makambo mosusu mbangu mosusu bakataka menga pa ya telele ya te ya solo ndeni elamba etongamayaka elamba etongamaka na mbangu te ocheka tititititi ndeka bato bazosalaka mbangu wana ya bakolekisa na ba internet non fo ozwa mpenza temps otonga asusa soki ozobenda fo orange yango so orange yango te ebimi mabe tozosala ya ozwa kitunga ya biloko eza na wana oza na kitunga nayo ya monene ok pistolet ya bien compas sala ba physique wana oloba na mwana moi yango ebimi ekote heureusement oprofite na yo mais heureusement osali ozalaki nango besoin siko mpa yaya kasi oyoki kasi lekela kamba mo ozwi apres ozongi osombi oresi te otikali na magasin ekangamaka 20 heures couvre feu bazokanga ta mosusu 18 heures toza okende na lobi bayaya ok kende kasi noki ozonga mpo bamagasin bakokanga 20 nalingai kasi okota na dem osomba bande génique ntango okota kobosana te osombi bande génique basaba kosokola eza na wana kobosana niko basani te na cuisine tozanga wapi yango nasokoli masike moko ozwi yango oyo nabosani ebembi nango te bamasike yango bapesi biso yango okutanga si ezwi sali te donc soki osokoli yango bien ezozongaka ndenge ezali sofotoka te ebeba te ezonga te owumela te azotonga tala ra ça azotia liboko
moke naza na mwa concentré moke na kotonga naza concentré mais toza na pino lumière eleki makasi na dimini mwa ndambo ya placer kobongisa voilà bandeko na nga asisi okangisa liboko oyo asisi okangisa liboko ici c'est la sauce bien bien masisi na tie awa sikoyo azotia oyo do yango oyo parti ya nsima lobanga biso moko maboko elepasaka
Ça va, hein? Non, mon anatin. Ça va moi bien. Vous avez un tout ça, ça. Côté na sima, tous aussi c'est la mana biso. Maman, si fait là, on banda kala na ton na ngoma lemba na motema okita po ba tungsanga te lote. Na osa na ngoma malembe. Donc ça na lamba ya presete ko na bisinga zwa no pa temps. Ce que ye okake kokite. Do moi place ouais moi awa les à la boye au côté qui vous voyez aussi ah les toucha partir ici non c'est l'instant la maison. Justine, vous likez vidéo, vous likez on a groupe à partager les gars et ça la bien, ça va organiser la yo et la famille, voilà, toujours koba, toujours na makamuna biso. Attendez na chela ki koto yo, tenez na sens ni. Pli chez moi épingle pour ça la bien comme ça
tokola sika makambo sika 2021 makambo ya sika boy makambo kala pardon babosa na kaka bandaka epingle ndeka nanga nde na mo bosa kobanga on moi pli bon ça va pli na bino nyonso na groupe ya Deba Bord ya mama Bijou ya mama Nadege ya London ya papa na biso Joël bambote na bino nyonso bandeko nyonso ya groupe ya Deba Bord bambote ebele ezaka mama Sylvie Mode napesi bino bambote oza ebele bakoma na kotanga vraiment te mama Kongo na biso bambote na yo emo mama Bidor biro nyonso bambote ebele oza ebele ici le ça déjà parti hein. On va pli c'est qu'on a vu oyo on a vu parti il y a devant on a sangisa qu'on a comme ça épaule na comme ça mapeka épaule mapeka on a comme ça parti on a vu oyo nazopesa groupe association Sylvie Bolingo lokeba bolingo bandicapé napesi bino nyonso mbote en tout cas toza ebele bambote na bino nyonso kati bambote ebele tozokoba kaka naopesa mama na nga na kati ya Suisse mama Noela tuzolana wana pe mama bolingo ya bandicapé vraiment wana mama moko asunga nga mingi na opese bambote be mama tuzolana kibuti na nga mukongo mutandu na pese bambote ebele na ta Suisse vraiment na ba Suisse baza ebele na opesa bino bambote ebele na pesa mbote na pa mama Jetou Kinsala awa na kata Minique moi c'est papa André bato penza bavanda na bolingo sans déclaration ba mama mo baza exemplaire bolingo bambote na bino ebele
na ye moko vie mapasa mobala mama tete na Olympia. Merci beaucoup na soutien na bino. Vraiment bambote na bino ebele na opesa bambote pa noko Prosper mobala mama Nelly. Bambote ebele na kati ya minike. Bambote ebele na opesa mbote na ngai pa moko Libundu dia Congo Kams mobala mama Lili. Balobi ya bazaka pona ko soutenir ba idée. Balobi union fait la force. Mama Sylvie te otika ote. Merci beaucoup na ba soutien na bino nyonso bozo pesa. Nzambe asunga bino. Boza ebele. Ba ope na tangite boza ebele. Vraiment. Bambote na bino ebele miniki mobimba ba mama nyonso ba papa nyonso a miniki na lingi bino mingi. Bambote na bino ebele. Vraiment. Nazo présenter ka mes condoléances ma petite sœur nanga. Maman Mboyo Ogi. Kufila ki grande sœur na ye. Vraiment ils a passé. Tous en cœur na yo yebika to uta na mabele to kozonga na mabele yo yebikaka. Lelo tour na ye lobi anga lobi kuna ya yo donc c'est ça. C'est ça la vie. Voilà. Vraiment bambote belé. Pesa bambote pa mama botinga mère bayunga ça. Marceline. Pesa bambote patriarkie. Bambote belé. La grande sœur na bona bayunga ça. Ya liboso bona. Ya mibale wana azongisa molimo pa nkolo ya misato pasteur papi Mutseke pese bambote na ye place ya zali ya nga moko mwana nsuka alobi nga moko mwana nsuka ya kangisi deja elamba yango nakangisi ya siko etikali kote ya maboko tozokoba apesa bandeko na ngani nyonso bambote nde makambo. Awa nazotala l'air l'air ekende nakolo ozomona mikolo mwa bamisio edimine mokie bino boyebi kaka bajournaliste mwa mikolo donc kofuta banini bapemi nanu mwa mikolo oyo bambongo banini bino boyebi kaka tant tokomi nango bapemi nanu mais bakozongela na bango kala te tokozongela mouvement eza nango sala ezali okoba association na biso oyo topeni mwa moke oyo nyonso amoniki mama Sylvie na posa basalelanga elubu mpo bandeko bandikape batele réalité biso nde tovivaka mpema na Kinshasa ndenge tokendaka wenzi kosomba mwa eloko kolamba batele réalité biso ya vie handicap vraiment émission wana esalamaka na chaîne mosusu te ezala so momona handicapé ndenge nakendaka wenzi ndenge nalambaka ndenge navivaka na ndako soko ye awa okomona yango soko po lobi kete naza na posa basalelanga elubu tokoyebisa tokoyebisa ndeni tosalaka pe okomona elubu ekota na chaîne pour le moment mpona mama Sylvie moto ezalaki na programme na pemi nanu mpona financement bambongo nde boyebi kaka so eza ndeko moko atutisa motema alingi asalisa elubu na ye ezala na kombo nde makambo nyonso atake mama handicapé pe abika mokwana alia ata na bana esala bien bajournaliste bazali wana tokoluka bango tokosala elubu dressé
kokangisa sikoyo poitrine sikoyo nazwa mesure nazwaki awa na poitrine mpo nayeba na kokangisa yango ekosala ndenge nini. Bakai nanga nakomaka mesure bakai na omoni bakai. Nano ya ngai nadimine penza nadimine makasi. Alors, cri na ngai ezalaka awa. Zo dresser kaka ndenge ezalaka. Tiaki ba pli azofungolaka moke mpona kotisa nanga pli po eleki nango monene moye nakata bongo eza te mpona koperdre masusa nanga sime ekota na kati. C'est ça naobakisa pli. Fongola kutonga ya pasi ezalaka mpe kwanga te, kutonga ezalaka pasi te. Ozwa ba mesure omoni ke eleki mwa monene
kotisa ngo na kati lokola oyo eza modele ba pli nazokotisa na kati boyi kokata bongo mpo na kokata elamba pamba c'est mieux nazwa pli wana ezonga na kati yeah. Au fond les 4 coins pourtant kokata esala na vwanga te c'est la même chose. Côte ya pli wana on koma ti place na sukisela de pli mpona kata elamba ya kote ya pli te voilà ya kokisi awa tu épingle. Après ça, notre pli ya monene. On va devant. Il faut na fongola yango. Pour pli et coca. Toujours koba ka toujours koba ya zo sisi lamba kande toujours kanaki azo kangisa ngo penza esila na fongolaki mwa ba pli lamba etikalaki nango mesure nekendeki net ngo tozokoba kaka apli nyonso ezalaki un refaire mpona kotisa mpona kata elamba te okata ye ka poitrine par rapport à mesure na ye poitrine elekaki monene balanda sylvie mwa bolaike video bolaike mwa bajeme bosabone bofinaka mpe mwa bacloche de notification salaka bien makasi po borataka bémission te toza kaka tolakisaka mwa kotonga esalaka bien makasi
ekotaki bino bobika mo appel ekotaki en tout cas ezalaki appel moko important moya ya refuse yango ezalaki te nakataki mpona yamba appel wana nabeta yango zigzag nakanisi koto oyo tikali mpe su koto oyo nakanisa zocambala moko na zigzag mpo elamba ebima mwa propre moke bandeko erosi yango banobima na mashine te mpo esala bien te tonga na singa ya butu oyo eya pasi toujours nazotonga bon yango oyo kanisaki déjà épaule kanisaki épaule yango oyo sikoyo nazokanisa mipanzi mpona tia marche nazokanisa kotola mipanzi lokola boye boye voilà nakanisa ti etase na kotia na boko
nakanisi mopanzi moko tikali susu koto moko nakanisi tosala finissage ya elamba. Redresser, hein? La maman, Antoine, c'est pareil. Ça marche bien. On mange du coca. Dans la moitié, ok. Coca, ta sauce, ok. Pour dresser pour bourrer ça. Nazokanisa toujours. Barre oyo ezalaki ekofungwama tokokanga yango ya nazoyana natana tozokoba kaka tozokoba komi na ta tozokoba naotya mwa ponte ya mokie kaka ya se po totya maboko tosilisa na biso ponte branche mokie ponte mokie mapo te ekoma mokuse nazotya ponte mokie
kaka. Nocha ponte. Que kaka. Zoko. Zokoba toujours. Azosa la pente. Akomi na suka. Konacha loboko. Si kotia ponte, mon ponte yango eza passe ya ba ponte ya pochette ya ba mouchoir. Ezala mike wana moni tout en tout sikoyo elamba na biso yango azotia na boko. Okoti yango na kati obimisi awa ozwi sikoyo milie yango oyo otie awa na épaule kokisi ozwi efiniti na yo épingle okotisi simbisi wana ozwi sur koto na se otie osimbisi.
eza kaka tozokoba tosida kotia liboko moko etikali moko po nazwaki appel bappel mpenza heureusement natie direct te bappel vraiment ezodéranger liboko moko yango oyo moko si na tie déjà po tokomi na suka na caneleur tosisa robe na biso donc bappel nazotia na pause me bato bakotala na bango ekoyebana te ezalaka mbala moko na milongo li papier ya kole oyo esalaka mavoi facture mosusu oyo papier oyo eza makasi po kole wana mpona kotonga bongo papier facture wana bimelaki mpona tongela manche kole wana edérangeaka makasi donc faut kotia papier mpona kole oyo yango monake nalingaka te kolongola kashe wana babetaka na liputa po soki olongola yango ezalaka mpasi mpo machine eleka tellement mpe place oyo kashe yango ezaleli moyen kaka natika bongo eza te mpo nazotia manche place wana mpo manche tozotia yango tobendaka mwa moke esala lokola mwa masusa moke po manche eza ya masusa te donc ifolinga okotisa yango osala lokola mwa masusa bomoni kaka donc namekana kopene soki na lembe penaka kaka ye tobongisa suki boyebi kaka bongisa kaka nalembi donc bapele naosala live mo bapele ya nazopose manche si déjà natiaki pente na se c'est ça nazotia toujours manche na papier nanga wana eza kaka mpona ko colle pardon soko bukani magasin eza te
cha zigzag. Ici. Voilà, je carte ma salité, la famille. Nous avons moqué concentré. Je carte moi ma salité. Oui, caca. Lembi. Aussi ici. La main biso ici. Ya, zigzag. Mon papier on a tchaki awa. Pour na tongela na olongola na ngango. Yango. Tala colle les écrans. C'est quoi la machine? Et beaucoup à la machine. Vraiment. C'est ça. Il toque chaud. Il y a un live. Assisi na l'axe lamba. Ce qui nous toque bakanyo qui toque moi na toque comme ça soup. Abimaki akangi comme ça soup izela. Zena si ça tkanike. Tout soup ya. Et moni va simple boy. Beauté naturelle. Bon le bokanga wa photo mudali boy. O cha lo mibongo. Cha mwa nini wapi nini acha yo. Yana sisa. Doa pomade nani nacha o ile misa suki wana. Iza. Oui. Yeah. Ba pomade pomade ka taba nini wana ko pompe. Kanga dizita. OK, ba la famille boss kizenga mwana mutauto kanisa suki. Yeah. Ngoyo. Kwa bina biso yango. Na biso yango yo kingo umoni kingo yango yo oyo manche zela nazo savoir mokebo non de na se yango yo finissage donc yango c'est l'instant. Donc je suis dans le genou, dans le futur. Dans le genou, donc là on peut dire fête. Fête moi aux autres qui mon mamika. On est aux hommes on simple bon. So là tiens on a nzoto. Et puis mon pas là ta robe ça muta nzoto hein. On me m'a pesa nzoto. Atonda enyoso. Atonda enyoso oh maboko.
simple kaka na bisa biso ko tchango na nzoto kingo 0 kaka boy ka lokola ko zomona boy tiango na nzoto na yebisa bino rapo ezaka tina genou eleka genou mokie olati bezo sala peza roba kindumba robe yango lo simple ka boy ya simple te mais mosala bimo moni na tomi yango ezwinga mata ya otala bino moko vraiment kitoko makasi ya toko pièce nyonso ekotia tikalika mokie fana saela koko na ye mwa eloko me nayebi te na kosala nini kitendo wana mokie etikalaki soki na bwaki yango wapi machine échauffée bandeko balandi Sylvie Mode bambote ebele bosabonaka bajeme bopartage bolike bofina cloche de notification po eza chaîne mpona bapersone va avec handicap bandeko mpe nyonso eza télévision tolakisaka mpe nyonso oyo ya malamu ya oyo ekosepelisa biso nyonso makambo etali makambo ya handicap vivre avec handicap vivre avec handicap chaîne oyo tolakisaka ndenge nini tovivaka nanga moko na milakisaka ndenge nini bateleri ya te nanga ya merci beaucoup napesi mbote na bandeko nyonso na bao balinganga na bao balinganga te bosabone grâce na bino soki bosabone boyede nga ata na koabone apamba bopartageanga biloko ezaka basoutien na bino naza na besoin ya basoutien na bino makasi merci beaucoup babizu na bino bolala malamu bye bye